sens te libala nini wana bazangi mbonga sale nalobaka na bino na ndoto awa ke sale eza na problème bazangi na plante batie Caroline a loué maquillage ya ofele mobali na mbonga banko sa malonge ezate azui chemise uniforme atongi atie na kati tika nga pole omoni coiffe mobile na kata eloka moyibi na ndimita azalaki na mbongo ata ya okesa de coiffe ta polin na otelema na okeli na omake ba téléspectateur pamba ebo yo mona teke ya chemise uniforme chemise moningo belongo chemise uniforme na ba neta na munene ndenge wana ezalaka ne wana mwa pe ba tonga kola tisimo en noir pour les quatre émissions libala te epozo mi benga star ozo mi benga star chroniqueuse lioto eza libala te ezani lioto loué parcelle piscine eza ba sai nini nous cousons Tongi na maboko na simba na rosco madofo lo veste kande bombi Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Saratola la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés. Saratola la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Botene bande konyo soba kolanda biso na Saratola TV boza ebele ya kolanda émission vérité présentée par Paul Mukendi mwana suka ba Mukenya so ya mukolo mwalelo nazali bongo na esengo ya koyambela bino bongo moto na succès ba kiselaye Majabu mwasi ya ndoto femme de vision oyo tozali ne bongo lelo na plateau na biso ya vérité na profiter pe ko souhaiter bino nyonso bandeko bokolanda biso ba bon début de la semaine na bayetu oyo balingaka émission oyo vérité voilà ya lelo tokolobela bongo makambu oyo oyo ezoyinda na kati ya réseaux sociaux par rapport ya likambu ya pasteur na biso Maïka Lambai na sœur na biso oyo azali bongo femme mariée Zawadi vous comprenez pour na kombo wana eza kombo moko Zawadi eza kombo ba Swahili vraiment makambo ebandaki epa pasteur Momo
oyo ye mutu a inauguré makambo na cher na ye tango na côté ya et le le boti ba problème ebele to ko ba verté ko ko bima bipa ina bipa yi to ko toucher pe libala ya ndeko na biso ya consort na biso oyo abalaki manya malika oyo abalaki mukolo ya le 12 vraiment to ko mena ko lebela yango parce que azali bongo consort na biso abali ezali pe fierté ya ba chroniqueur na ba chroniqueuse nyonso ya Congo. Voilà, je dis un grand merci na ingénieur Axel Wazali bongo si ma caméra. Merci na maître VK Diebo Esprit Libre Autotombe avocat de Barbas papa Guy Bayena le conservateur de la SAP na italien na motema ya maman Sylvie Bayena na bosani pété Kati Kapesa balobi olingi olia restaurant bio na États-Unis benga kaka mère Kati Kapesa balobi cérémonie ya mariage service créateur bazo ça il a nyonso balobi na minute bo bana déjà ko réserver déjà ba place na bino pour bayaka déjà parce que y a retard a déjà occupé vraiment merci mère pour na moi geste ça là kinga et komaki merci vraiment bino pe bossa la raka neti Kati Kapesa voilà Montréal ceux qui ont même langage nangai fungolanga déjà plateau bandeko ba découvrir motona succès maman Sarah bonjour Paulin bonjour Batunion tout bolanda biso permettre nga na moi élément ndambo le canal Facebook. Donc bonjour na ba sponsor nanga nyonso Majabu Gospel un grand merci nae et puis Azir na J Magique Adassa. Alors merci pe na bato ba soutenir nga vraiment très très fort. Maman Gina Amatou Motema, papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci na Amelia Mweba la privado ya Orlando Domingos. Donc un grand merci na yo. Oui que Paulinga na ngana sa émission te hein. Na OK ba cop na nga hein. Bilo na nge ki mais oui ngana ngana sa émission te. Bilo na nge ye. Fona teka fona sa cop. Donc permettre élevé parce que na yo récupérer lo na ngama na bureau. Bamo yenga mbamo na émission na ba divagation donc na choité tellement ça yo muto senginga foka na répondre ngo. Un grand merci na papa Diego Milito ici Kazali. Merci beaucoup na Jenny Beta Industriel moi c'est à Pembe moi c'est Arrange. Président Charles Tamboué un grand merci à toi un grand merci na Tata Po et Fapikato un grand merci na yo. Et un grand merci na batutu ba soutenir nga ba abonné nga ba fidèle ya Sarato la TV na moni Sol Mbemba moto yamba yewana Makiala Kumba Ozia Masamba en tout cas coup de chapeau na bino maman 4R nana ba fan merci beaucoup. Un grand merci pe na Pamela Kabeya Edwige Kalala Sarah Abouele Eliezer Nkanou Dalia Onyema, un grand merci à toi, ma petite. Un grand merci à président Bébé, président Yabat, président Yabana, président Sarato la TV. Un grand merci à maman Nathalie Moussibou, la présidente. Merci beaucoup pour notre soutien et puis pour l'encadrement du groupe WhatsApp. Un grand merci à la Chine parce que la Chine, bateau yo bayara pétro na chaîne nanga donc déjà na yebi ke bazaza wana ba barbarita mukulu na abonné nanga moko abu manga mikolo na balar na ba live mabe nani na mona nyape na fikiau Clara komone na mi balé ba chambongo na nenga masekite yanga nzambe nanga $9 kombo na ende na olukate. Mais comme on a su que ça fikia au fur et à mesure tu remets ça na au vanda ndenge ba ndeko ba vanda pena ata na kangi miso na sa l'émission en tanga donc malembe na on met ça na kombono. Voilà, merci Nengo Yambinga Paulin, merci beaucoup et puis merci na Ars derrière la caméra woman Niclette, merci parce que yo mutos de langa moi bilili muke na Facebook. Merci. Merci maman Sarah. Voilà. Merci na papa Stone Panzu motema ya maman. Mami Irene Panzu. Chris Mbayo fashion design boutique d'habillement. Merci na yo pour na moi li solone sala nga fama kitoko. Voilà maman Sarah. Bon week-end les kindengeni. Bon, week-end des aki nango normal hein. Week-end aki normal. Malgré moi, ma cambouizalaki de part et d'autre, mais sinon ça va. Week-end of na zoïta en paiement, na paiement. Au paiement qui. Ouais. Vraiment. Voilà, toujours kubaka kana yo. Maman Sarah, na banda penza nga lingi penza to banda penza na source.
place makambo yebandaki tolandaki moko ya pasteur azali boyebe molanga banzembo ni tomesana ko benga bango oyo bandeko bazoko benga na kombo ya pasteur Momo likolo ya cher à côté ya makambo oyo ze marqué ya lobaki majabute mais makambo za ko bimisana monoko na ye d'après yo en tant que mopanzi sango analyse noko sala pasteur akomi côté ya vie privée na cher. Bon, on a une analyse parce que nous avons trouvé un pasteur nyons tout bandé moko. Ba pasteur na biso baza banzambete ba badu. Bazo souffrir pe na ba lien familial na bango zo kanga bango bazo souffrir na ba totem, bazo souffrir na ba vie passée na bango zo rattraper bango. Parce que vie passée na on se gérant au bien te ba que rattraper ou même na futur. Vous comprenez? Exemple mon typique au sala peut-être Kindumba. Na Kindumba wana y arrivé na moment moko on s'est décidé faut tika o lukelo nyanzambe. Maintenant on tike lukelo nyanzambe bosani ke ozana ba lien moko ezokanga yo na Kindumba wana parce que rapport sexuel na ebisio eza mabe makasi eza pacte munene to salaka. Oh bato wana msusu bima na bango misu bakenda na bétoile chance bambula skotango comme osambelo mona batabonga ko beta 20 ans église vie bonga te. Pourquoi? Parce que aoye ba makamba osambela te aoye beloko osambela ta bosani ke makamba sala na ba passer na e rattraper ba msu baza ba victime ya sala te mais ba salela yango na bomwana musu ba victime bazwa bazemi na ba mama bazwa banzemi na bandaka nganga. Vous comprenez? Musu baza ba victime ya ba lien ya famille. Au moins la sous na famille baloba mutako balate ozobundana na célibati lelo vous comprendre ils a enseignement au baté yango pinza na église te biso ozo chance au lekana ministère à combat spirituel kuna ne place tozo ba fermissement ya koyeba oyo moko miyeba kietu o uta wapi vous comprendre oyeba source sa famille source d'origine ba totem ma famille na bino oyeba yango eza très important et ko aider oyeba ndeni noko sambela milimoni yo ko bengana po bato musu ba bengana oso bengana mari de nuit oza mari de nuit te asalioni vous comprendre bundana ba démon oyo zo yebo zo reconnaître ba bundisa vie na yo. Donc voilà nazo ba pasteur nyons tout ndenge moko parce que ebele ba leka na enseignement ba boya ka enseignement mamo langi malgré lelo ba comment ko rattraper yango mais ba pasteur à cause de la pasteur aza puissant mais aza na kati ya kiboumbu ya impudicité ezalaka. Voilà. Merci. Aza pasteur aza puissant mais aza na sorcellerie pe inconscient. Eza vous comprenez? Et les ezaka ke ba pasteur na biso lora ba yokana te ba komisa ngo cop moyen ezate ke ba mona muninga oke na libunga basangana ta bazwa ba prier pour na ba sambela pour na nzamba kangola bimtaneti deni lesi webi ke faut ba pasteur basangana ba lukele solution vous comprenez? Mais si ko loka balingana na bango te bango ba banda suko cloué kutu baluka ba bamba e ba sambu sa réputation na donc c'est comme ça avec le pasteur congolais et ngala mona nga bango ka loka bato mais na suksa langage na nga na jija bango te parce que ba basali na nzambe nzamba benga bango ayebi bango malgré ba erreur na bango nzamba ayebi bango nzamba frappa bango tala ya na moment mo nzamba frappa ba pasteur oyebi ba pasteur mususu o basala succès na Congo lelo ba koma ba sala ba AVC ya ba frappa nzambe nzamba frappa bango makasi kolekata mususu chantage obiso to sala bango vous comprenez yango nga na gérable bebu na nga pona ba serviteur dédié donc toko juger oui ba acte to moni na réseaux sociaux toko critiquer ngo mais eza na ba réserve donc dans les cas au-delà te obano finga pasteur Moïse to na finga pasteur Mike te enga na sainté bo sotonga pe na sana passer na nga pour l'instant na bete le tom souvent na ngatin vous comprenez c'est-à-dire tout le monde a sa pécheur à mutamasumu mais toza na droit ya ko juger basani na nzambe te parce que nzamba pona bango David nzamba benga l'homme selon mon cœur. David abimana moi si serviteur na ye aboma ye. Potikala na moi si asala mabe trop na vie. Mais ça na mutu moko nzamba benga l'homme selon mon cœur ezaka David. C'est-à-dire mais malgré ça nzamba frappa kaye. Malgré ça azaki l'homme selon mon cœur. Mais nzambe pe azana ba place o akwensaka bango. Et puis tant ba pirijara ba oyebisa biso te. Bango mo ba yeba ke o nzamba o frappenga. Wanamba ndenzela
bangenge morning skongam. Voilà. Donc batika bango na mikumba na bango nzambe moka ofraper bango nga mona bango ka loka batu yaya. So eka na moni ke ba ange batika ka lola baye ko bota na batu. Baye ko sala kobo. Bongo siko pasteur. Ange mutazara likolo. Ayo sala kobo. Bongo pasteur. Ange a résisté te. Bongo pasteur baza batu. Baza batu. Maman Sarah outa yo lobelo mo eza très capitaine. Est-ce que lelo ba pasteur oyo bazo exister na kati ya République démocratique du Congo? Est-ce que bango to ba bengama parce que yo mo outa ko loba baza ba bengami na nzambe mais to komi lelo kotala ebele baza ya bengama te. Te ebele pe bakoza ba bengami babungi nzela. Nzalaka. Ebele ba bengama na bango me babunga nzela. Misusu babumba bengama me babunga nzela. Misusu ba bengama pete. Misusu pe baza ba bengama te atalika ke ki pasteur eza cop akotika na kati ya cop. Par exemple, est-ce que pasteur Denis a bengama? Nani? Pasteur Denis. Abengama. Abengama. Mais il y a Moscou abunga nzela. Abengama. Abengama mais abunga nzela si. Ouais, pour moto yeba ke muta abengama Paulin, esenga te bomona po ayo lelo ba pasteur pétage. Nzamba utiliser ep. Abengama. Lelo ba chante ba commencer ya yembi trop suka yeko chiter na ki pasteur. Et ça la bon. C'est nini? Ayembi suka to mona bandi évangéliste par moteur ni pe bato. Bon. Wana nako critiquer bango te na suki place na suki. Suki place suki. Ngap na banga omoni mamba basai na nzambe. Na banga yango. Na linga base na kuboko ela nga base nyonso no sala. Eza base ya obimisa mutakala mutu na sala yango te. Na participer pe na ngote. Eza base ya ba pasteur na kota te. Na koyo sala analyse. Mais kokota na evitaka. Yaya tala bana mikie Bible ezoloba na des rois na pasteur te. Mais Bible ezoloba na des rois. Na ebandeliti na suka na histoire ya prophète Eliti to koma na prophète Élisée. Bana mikie. Po batu bakanta nzamba boma te nzamba boma. Nzamba pesi ba pasteur pouvoir pe ya koboma. Apesi bango pouvoir ya osala délivrance ya kobikisa pesa ba pasteur. Nzambe pa bomaka. Soki nzamba talaka acheté bana mikie prophète Élisée auti kotambola na ba campagne na azozonga fatigué akutani na bana moka mikie plus de 40 enfants bana ana ba oseka libandi ya prophète Élisée libandi papa libandi amonir bango alobi je vous maudis au nom de Jésus-Christ. De ous bauta na zamba ba dévora 40 enfants wana tout nzamba tala ite ke banana baba mike na kata banana misupe ba sekarate mais tellement bazala ka ba participer na lisumu ba accompagner na lisumu ba lia bango ngana participer na mutakala maiki te na participer na masumu ba bangote non to kende te Paulin c'est-à-dire ma question autour na nga ba pasteur na la limite place mon lo ba souté merci na moi nous protéger le pasteur na zo protéger te eza malédiction yo ko toza mo na pasteur te zo protéger le pasteur Paulin mamu na international eza malédiction ngata na linga côté mutakala na réseaux sociaux na ko participer na ngote ata batinde linga na chat Nazana na mutakala gloyo langi ti lelo conscience neza témoin na tikala o chate et puis andima ngote ti lelo na tikala te tena ko participer te voilà merci maman on se comprend na bato bana besoin mutakala na bato bazo partager mutakala na bato bazo finga ba pasteur bozo participer na lisumu parce que Mike Kalamba isoka fukami asengi nzambe pardon oyebi ka olimbise na seconde parce que yango David azo sala roi David yango David azao sala asumuki akolela monseigneur na sumuki soki Mike achetolo na na se a se repentir nzambe na sali repentance sincère que oui papa na bungaki na sumuki na na makolo na yo soit la a maudire batunya store yaya ebeta biso omoni tango ebeta mutu na mutu bafano nyonso baotala nga na Facebook baozalate na YouTube pe baozalate yo po ozalate e bando beta nga moko on comprend peut-être que pour nini passion et comme linga au futa alors nga makamba basai na nzambe Paulin eza charge ya bango na nzambe contrat basina na nzambe na bango biso to ebité alors peut-être basala au roi David asalaka to ebité ba point d'interrogation tant mieux na suka na critiquer
na critiquer place on a ko suka mais na ko leka au-delà té na ko katé ozo comprendre que ndenge bandeko ba comme sala awa même pasteur Moïse azo mérité ben insulte té ozo comprendre saute aux banzembo wa pasteur Mike et délivra combien de personnes d'adoration ya nzamba za kengrate ayebi o Mike Kalamba ya sala pona ye ayebi batu combien babongwana na sima Mike Kalamba yi akotika ya kufa té biso to na droit au lapider Mike té Paulin on comprend ni Moïse Mbie to za na droit au lapider bango té alors mamba basai na nzambe na za vraiment na moi limite quoi. OK merci na prédication ya pasteur au tukotanga kombo awa na rectifier mukenga na mwana musai na nzambe mama na ngazara servante de Dieu na ministère à combat spirituel. Voilà azai na deuxième promotion ya Marie Madeleine voilà yango wana penza na senti ki ozo protéger bango penza te na protéger te ya mikumba na bango na nzambe bongo vraiment bien so na ki protéger mais na bimisi ba vidéo ya Mike te voilà tolandaki pasteur o tukotanga waka kalate awa na cher alobi eza na mwasi ya mosai na nzambe moko azali pe sponsor na yo awa mais marqué azako boya kotanga kombo kolobaki bazalaki na boîte ba filmaki bango après azo yebenga Moïse pona ko yebisa yeki soki moyenza yebisa mutu na yo bato wana ba filmaki so ya yebi bango balongola ba vidéo wana est-ce que moto a utu osala makambo ya mabe akobenga moto musupu ayebisa ye asengele kote ba ndeko mususu c'est faux c'est faux pour le moni na kata histoire oyo so pendo amaele o mona kabilo mibale to ana jalousie zo régner na kati toza na méchanceté c'est tout alors nga na jira déjà na koki ko salara analyse ya sans preuve té méchanceté na ba congolais et comment automatique na jalousie ka pamba boy mutako le kan émission ko selio likambo mais on aura besoin de preuves wana au pasteur alobaki ya Dubaï ya ba vidéo et ça la bien na aura pas baki na 5 flash ouais toze la kaka OK toze la kaka ba preuve mais elo e kamusinga ba pasteur pe ba koti na cop enregistrement ba pasteur ba koti na cop enregistrement alors bandimi faut faire très attention na bureau ba pasteur nini bokenda koloba na bureau ba pasteur po ekoleka na YouTube ba pasteur ba comment copier pe ba page et comme kobanga voilà merci maman Sarah tolali tolamuki tomoni pasteur Mike crise oyo bande comme ça sur le bazo bengango base azo tourner clip après to mona nzembo ane ko bima ndenge to mona ki pasteur Moïse a tourné ki clip na ye ndako eziki après ba la sekna ka moi ba extrait wana ba bien ndako na eziki mawe bas to ka boza yi clip est-ce que pasteur Mike azo ça la clip to ezali akoya ki crise ya solo kaso eza clip base la tango ebima si non bilo musu pole ko force ba insensé té so batu ba comprendre te otiki na bango bongo on ne complique pas les ignorants et les insensés so ba comprendre te tika na compréhension na ba mayele ba comprendre ozo comprendre ba comprendre te ngana ko compliquer sous bango te on passe ba comprendre te na ganga te pona lo bebele to leke tapwana bino batu bomoni ke za base to la clip ba comprendre que ça réalité gloire à Dieu voilà et ça m'a liboso ba sala ye eloko ya boya sex ya nini sex tap ouais banda makam ba ouais sex tap mba liboso pona pasteur Mike ya wana akoki charge te asali ba mon crise maman Sarah makambo ezali eza ebele comme na mwasi wazali mwasi ya libala femme mariée ayaki pona clip mais kana ko expliquer biso à se trouver na maboko ya pasteur Mike ndengeni oba koma kosala ba koma mwasi na mobali toyoka elelo ngana ko expliquer te nazala ite toyoka vraie version lelo donc tozela ya oleka na Instagram toyoka nini na oyebisa biso yango nde tozela nakaki voice mo ezo tambola lobi que non ya tiré le kolobate ki pasteur Mike a violé mais bato bimisaki que pasteur Mike a violé na yebiti soka eko baola maloba nene ya pa kufita za envie akobimisa ba preuve ndenge ba solola ki parce que mutaye na lisolo a viol les anene akufita za envie alors soki ya eko démentir makam nene alobaki
Nene a pas obimisaka ba preuve ninga kende ko contacter. Mais à lobby eza les sanga ba pasteur bazana sima na. Akobimisa nyonso tozela eka na 18h na Instagram na ye eroinda. Tozalaka wana. Voilà. Tozeleka na 18h na ye eroinda. Nene à lobby Madiabou apesi mbongo pona ndeko na mwasi ndeko na biso ya mwasi wana awanga na makambo oyo apesa ki nene. Batretara na insensé te. Zawadi aza femme insensée. Zawadi aza femme insensée. Pour l'engane naza boy ata na sala infidélité. Na koki jamais cause infidélité na na sali na tinde la ba journaliste ba l'examen na TV. Et a commis sambusa. Zawadi azon dima même asambwa e moko pas contacter ki nene ya. Azon dima sambwa alinga sambusa pasteur Mike mais na ye moko y compris asambwa. Abosani kaza femme mariée, mère des enfants. Aboti petala bana basi kitoko. Aza femme insensée. Batretara na ba femme insensée te. Jamais aucun jour Madiabou akobimisa mbongo na ye pona ko corrompre mwana mwasi wana po aza insensé. Quand ndenge bozo corrompre ndenge paye pa oya na ngosu na média. Allez-y comprendre. OK. Ba capture ya envoyer mbongo atinda ki ya featuring ya pasteur Mike. Apesa yu nene ya. Ezotambola na ba réseaux sociaux. Ba vidéo ezotambola. Apesa ki yango nene ya. Siko ale Madiabou azo asusa contacter ya pesa mbongo po changer maloba. Yo kanti lobi kuna ausala Madiabou chantage te. Ausala ya makasi. C'est faux. Azo bima yembo kwa loba parce que akomi na suka. Mission o ya kinango ebeti libanda makasi ke pasteur Mike olonga Madiabou te. Voilà. Maman Sarah na tuna no loko moko. Apparemment ba artiste bazo bundisa zaka ba artiste Madiabou. Eza bitumba ya Madiabou tiro mi bito eza bitumba ya artiste. Eza bitumba Madiabou. Skonde bazo ko esela ba artiste bana ba ba victime kaka. Bitumbeza ya Madiabou. Bongo lobi na expliquer que monsieur eza wana na chaîne nanga. Expliquer que ma munyos tout muta asali ma munyos tout ezaki cop ezaki ko détruire Madiabou. Loka Madiabou ezaki ya ko kambama na Mike Kalambai. Ba mekaki yango cop ngo ba mekaki po mobala Deborah esimbité. Babite photos omna en tête to asimbi Madiabou nani Mike. Bazui. Basali na Nzambe bozo lingana te pona nini. Bozo salela kaka mutu. Mama Facebook koko kata na yo Mama webe yenga pe na koti na ben. Mama Facebook ko kata soko kito pesi na kata. Nzambe na. Loba. Bande kwa Facebook. Bye bye. Bye. Botika malamu. Voilà, tu continues na bande kwa YouTube. Maman Sarah. Eza bitumba bazo bundisa Madiabou. Est-ce que Madiabou ayiko bundisa label moko soit organisation moko ya musique chrétien et c'est la radio na Congo, yango ba moni ki à travers Madiabou organisation ne kufi ya Madiabou ndeko mi likolo. Obi na lobi boye tant bazo bundisa Madiabou. Est-ce que Madiabou akutaki label moko soit organisation moko ya musique chrétien zalaki likolo tango ya ye organisation ne kiti label wana eskufi ya Madiabou komi likolo ya ba bité to bundisa pe akufa? Non, Madiabou akutelo ote na Congo ba producteur ba producer sous ba chanteur chrétien te. Ezali kamo ya ko féliciter ya ko soutenir ya ko encourager bango. Mais tala jalousie que toi congolais. Batalika elora mninga nezo kene na ninga ezo simbala ne Mike okende world to sani to etufango. C'est trop tard. Ngana lo bango netinga batebele basala nga jalousie mal placée ba etufenga ekomi trop tard. Deya nazo mapapu na kenda. Et comme trop tard, donc net Madiabou wana ko etufango ekomi trop tard fa basango na débit. Ave bima et comme na on dit déjà ça de alikolo. Marqué bazolo baki a itizara moi ce n'est pas na ba étoile la ba. Mais si c'est boti ya peu importe mam tout ba loba mais si c'est boti. Fali coup tout ça na dossier fali 6 mois. Oui bi. Fali azaka numéro 1. Azaka fali. Donc Madiabou itika ka Madiabou pour les. Voilà, Madiabou yotika la ka Madiabou. Maman Sarah na dossier oyo soki lelo oyo ozo trop condamné soit toko tala nani wazamabe entre pasteur Momo na pasteur Kalamai Kalambai nani okozala mabe na ba. Je condamne personne. Je ne suis pas Dieu. Oui. Voilà, ozo condamner moto moko te. Poto kabona na yo toko kabona boité tant que tolobela likambo ya libala ya moko na bino oya utai kobala manya malika. Pour l'instant c'est mission pardon. Azali concert na. Sala des annonces s'il te plaît, s'il te plaît. Tolo ba mama minene boye batu bavandi pena ba yo ko beta mabala lisola mabala liyoto s'il te plaît. S'il te plaît. Batu pena bavandi ba responsable bavandi boye yo beta lisolo ya libala mo liyoto. Ah. Pour les gens en respect.
yo kuto yake émission na olata chemise uniforme te na kati ya veste mutaki obala na chemise uniforme na kati ya veste o va ntanga na plateau lo banga mama bala n'importe quoi quel genre de mabala lo bala wana lo bana peso rendez-vous to lo bilango ah libala yebi libala rendez-vous na yebi te commune wana bazaki na kati ya salle de classe to yaki commune place bakendo signer ki salle de classe batie baba na yebi te libala ezanga salle de fête pole ko sakana ngato apesa ngakanda do yo benga poto lo ba mamba pa pasteur toto poto kota mamba ya buzoba bo wana libala na yebaki te zaboye simbonga salle ezate bakio sala na lupanga batuliko nango soirée balata robe soirée mbonga otongisa robe soirée ezate mobali na kio lata batuli puta moko bakata koto nyonso lipeka solo pone kate mission opienga obi ko pienga kanda émission bongi na place o mais obi to kata te obi ko pienga kanda obi ko pienga kanda ba question mais yango na otuna libale sali inverse libale sali pole na ina basali inverse omoni maputa afaka copie ta grâce oui libala grâce c'est le cas bien coutumier tant ba yo ça fait ta coutumier bon on a été que grâce à la tima puta mobile n'est pas la tima puta yaki pona couti bango ba critiquer Karina la tinde musu mobile ndem musu près d'autres ba la ta ndenge monter coutumier nde ba la ta ma puta ndenge grâce à la ta na soirée ba la ta robe mutazangi na mbonga robe soirée mobile azangi mbonga bakosi aki otongisa chemise à uniforme tala kosaka na ngate pole kosaka na ngate ngaso benga nga poto sa émission na ba course nanga yo benga obi nanga mama tara to sa mo analyse ya makamba zawadi nabi oke to umela te kozwa ngata te na stop kota mambo zawadi to betaka lisolo mu eza en sens te libala nini wana bazangi mbonga sale na lobaka na bino na ndoto awa ke sale eza na problème bazangi na plante batie Caroline a loué maquillage ya ofele mobali na mbonga banko sa malonga ezate azui chemise uniforme atongi atie na kati tika nga pole ebo yo mona teke ya chemise uniforme chemise muningo bela chemise uniforme na ba neta na munene ndenge wana ezalaka ne wana mwa pe batongi ngo la tissimo en noir pole katumisio tala pande kota boge soma bilamba tala bilamba tala tozako lobela dossier bien o batu bavanda ki tala pole ko sakala ngate tala tozako lobela dossier moko très capital batu bavanda ki bazotala siko yondeni okyosimba ba point o fala po simbo sungusanga ero ndokoyo pe wana libala te epozo mi benga star ozo mi benga star chroniqueuse liyoto eza libala te ezani liyoto we parcelle piscine eza ba sai nini classe Paulin benga nga tala o eze mission mususu invité nga na mission mususu o salinga sko spécial libala liyoto na décortiquer le po tala nana makambo mais naza na niveau dossier na nango eza na lourd na kita na rejoindre te ateleki une semaine na ozonga na libala liyoto na otika te bango ba critiquer libala Karine ba critiquer ba via bato ba critiquer mibala bato ya bango omoni coiffe mobile na kata eloka moyibi na ndimita za akila mbongo ta ok ça de coiffe ta Paulin na hotel mana okeli na o manquer ba téléspectateur pamba merci na bien yo so bande ko la biso mbongo coiffe azangi na mbongo bako tala azaika na bako simoko wana lataki na civil bakindo sa na simekole ngana zoka mwe ata mbongo lelo ekoma louer place mombo ata louer place te kana commune ba pia quelque chose ba tikeli bino mo espace mo wana bo dekorata mo de kiti to salle na bino boye bo sale tande ba vandi loka bana ba yo signer bulletin école mama sa bayebi ko pesa to ba parents ba yo bolo Jouka moko ya ba travailleur noir robala. Oyebi ki ezala ngambo. Ezala ngambo te. Ezongela yo. Ya. To sala ngo munene te me classe. Lolendo te. Ozane loko te vanda kanga mbanga. Boye o critiquer batu pourquoi? Okibomolu bere nyekati na yo. Il fallait raisonner un temps ya koluka kokangisa tambongo ya salle. Libala nini ezanga salle Paulin. Na eza coutume toutina civil na tongo na pourquoi photokota na soi pona nga robo malikala taki wana ya bibembe falaki ka kozwa robo wana oya na ngwata sale
papa banko na na chemise uniforme atongisa ki ya nous cousin falaka oyebi nous cousin Nous cousin Olé Nous cousin Denis oyebi nous cousin Matongi na maboko na simba la rosco madofo le veste kande bombi Paula ebi chemise nous cousin te tala. Merci. Wana libala. Merci maman ça tozonga maman. Poni zela pole poni pena o toucher nga ba place o toucher te po bangonde bazana ba critica makamna nga libala na papa Diego grave. Oh biso saka kutu prédote na salle. Oyebi niveau ba critica tala siko tala prédote malika ndako ali zaka na courante. Tala remise à dot tala ndako ezanga be courant tala imperfection et kwa mobile na vai na suka ta politika oye place à ma betika tika hein. Merci tozanga maman. Oh wana lata kitang bakanga ke en tout cas balanda grâce makasi hein siko na ngina tune oh balika lata ki wala to benga ngo pyjama to asobaki blouson mona tombola ya shwa po bakangele photo maquillage po ana place ba maquiller te caméra ine mo muta maquiller ofele sale mbongo ya kite ayiba soirée donc yo penza ozangi na mbongo otongisela mobile po fala tabatung tunanga ni mbongo ya te basombika asia na episode balati basombi donc omoni fête ya malika wana nyonso bakiti nanga bakiti na yo Paulin benganga kiti no $3000 Paulin invité libala wana tala invité nga susu libala wana $3000 na lobby invité nga susu ça va spécial émission na personne ba prix omoni yena mobile ni balati siya balati liputa moko siko loka mwasi akanga ine lamba mutu shwe loka mwasi atongaki bani ndenge za balati ku siya tezela webe balati siya bakaboli monanda po mobile na matamata mobile na za matamata oyi matamata batamine o izanga forme mobile na za matamata siko mobile na matamata wana Posa munene ye paswaki siko batalika chemise ne lo ase e kokanate basa le monde za mwa neti bazende papa libandi panjo alataka e kokate banyateli ka awa tiki polele loka chef coutumier awa zralala na kati esa za na sous-vêtement il faut na kota na ndoto wana prochainement ndoto soka lataki wala ndoto ba oyesanga soka lataki Paulin batu bazaki na ngamba lipeka ne babi solo lipeka arazaki solo tala solo lipeko ebimaki ngambo et puis ngambo za ya kiteni wana et puis tout nanga nini moi sapato ba pesaka na nini remise à dot ba sapata ba chinois o bateka 9000 francs ebisio bona ebite moi so alinga prouver na ni kabali il faut na lukana réfléchir à ce nga prouver nani ndeli kama poletinga nazangi na ngape mbongo to pesa pa Diego to sala ngo mais libala ba pouvoir ba tout temps c'est ça ils en attendent ngo ekokapenda ke non yo mo se sentir comme le tenga fona bala yango zo mona mabala eza ya shisho zo umela te tokeka mais na mona grâce à zo sebela zo bita te o mona ki apostaki ga postaki na page na te acheka video mo askiti ye mo na kati mende bazala rapenda yende baninga basalaki yango video peza ka ye mo video peza ko tourner ka place na ma mo ka wana a filmer batuté a filmer pe batama bala te ala te pe uniforme te asimba ka liputa na maboko ndiye pe azuka liputa mutu mo place wana o libala soni ko mama Sarah to songa na le moto bimsana na ina libala soni na zaina na température asi mama Sarah ozobenga chemise o balataki et chemise uniforme. Mais on va expliquer nous cousons uniforme bana bakenda na ngo classe yango wana wa pembe wana so pembe ba mettre ba uniforme bana bakenda na ngo classe ezara 3 tissus moni tissu wana mabe wana bateka 500 francs nous cousons yango ndi ya pembe makasi yango wana mobala malika lati nous cousons yango wana lati ne wana oyebi bane o bato batongaka na nini waka batongana ba gilet OK ba pe gilet akati pe nous cousons alati ba nous cousons bandeko ya okamwa
Benganga prochainement. Rendez-vous n'est pas manqué, spéciale émission avec Motona Succès. Spécial Libala. On a fait spécial Libala, mais tu publies l'affiche. Axel en affiche pour y aller bien émission. Tu publies déjà, bah, vraiment bien. Maman Sarah, Néné a lobby à Zana preuve. Dans live, Mario, Tata Paul Baki, vidéo Moutakala, Ezate, ba vidéo ka auto bimission Nde, Ezali. Acha ba preuve. Acha ba preuve. Bino bozo senga Néné a bim sa ba preuve. Ceux qui lobby Néné a bois qui l'eau mon bois qui a trop pensé à la tête. Abimisa, et ça appelle l'autre, Abimisa, car biso tout comme na posa na. Merci. Merci vraiment. vraiment. Ouais, bah, kinga tala Moutakala hérité. Eza malédiction. Mitakala ta mutazana ndekono ou pas, eza malédiction comme on a mitakala bato. Eza envoûtement mobimba. Mais maman ça comment on a vidéo na ya pasteur Mike et pasteur Mike a lali na ye, a yebi kuto le côté et ben on peut baser maman moi ça na bilamba ye. Aya ko expliquer biso ye moko ko expliquer biso ba vidéo wana ninge salamaki. Et toi pina na yo zawadi toi pe na bosengano na réseaux sociaux. C'est apparemment zawadi ayaki ko sala ayaki ko tourner nzembo ayaki une mission mususu. Ayaki mission Paulin. Eza mission yango moni na vie faut zala kenge fait l'homme. Donc si toi zoya pembeni nazaka mwasa malonga te. Mobali nyonso tu pas zoya pembeni nazaka mobala malonga te mutu nyonso to ana ponde to za to na ba bitumba moko. Mutu mso ina oka pona élévation na sepela na ngote. Po anika pole wana za pembeni na mama Sarah na relaxa e. Po anika Sarah wana bato ba pia ka ba dossier na relaxa yo. C'est comme ça la vie. Ça va, merci maman Sarah ndenge makambango et oleka. Bon, on a souka. Spécial Libala ya Manyasi. Balati babaga garantie ebi. Pardon. Tout c'est aussi émission. Prochaine émission. Ozo na maramunyo soto uti ko. Prochaine émission. Kasi na bina et bozo clôturer émission te. Loba. Na maramunyo soto uti ko lobela yo makambo ya pasteur na biso Mike. Ceux qui zana bandeko ba Rolanda yo message ni ko pesa bango par rapport ya santé à pasteur Mike. Ouais, pasteur Mike, Dieu merci quand même abima une salle d'urgence. Molo kaka ma auto raté AVC. A raté AVC. Zamba osunga ya o se rétablir. Zamba mo raté le misara basali na ye. A otiketa ko ya tina suka. Mais ba vérité na nango bazelanga na prochaine live. Moni ba pasteur wana tout. Ba visiter nga. Na ebi pe vérité ya makamyo. Ba ina bandoto. Bango tout. Paulin. Inimal le to. Bango nyonso. Mutaliboso ayaki. Oyebi mutaliboso ayaki. Wana na. Na pesoka eyeleli na ye. Na lali Paulin. Maman Sarah, Motona Succès Majabu. Femme de vision. Dans la place c'est monsieur Bongeli. Ah ngaye. Paulo comment est ma point faible. Tele, point faible te. Omoni nga marie makambo c'est le pasteur Mike. Botika na lobaki je suis Mike. Marqué à koya za moto. Nga za Mike Kalambai, je suis Mike Kalambai. Bonga nga na Nzambe, bon. Moi ça sakola ti, sakola mtu na Nzambe, sakola. Te na lobaka mpona talisa batu ke ba pasteur bayaki. Ba extrait kaka. Ba extrait. Ka otela bino ba extrait ndoto. Pour les siècles des siècles. Amen. Paulin. Motona Succès, Majabu. Femme de vision. Paulin. Maman Sarah. Paulin. Motona Succès, Majabu. Femme de vision. Olobi yango. Yango wana. Lobele Jésus hein. Paulin na lalaki. Na lali. Ba na waka musique mo rezo betaka na sisi. Ya musique loka mboka. Ezo beta na si. Ngapi comme ça net koko changa na cadence. Yo poko ti rythme. Na saka hapo. Wana tucheze. Ezo ke kama le mama. Musique oguboe. Na la muka musique ya moto. Na bina. Yoka musique ka te rythme penda ya pamba me rythme ngo. Cadence me. Loka ya batamboka.
Pauline alamuki rythme kati Oh natala boye kitala tala mama na mono ye ngabi mbadi mama kitala tala ya nkolo yango ebimeli ngato bayeba te nabeta kitala tala kara nalala Pauline nalali boye rythme ezongi lisusu ama muno aya mama ama ezokoba kaka wana size eloko bongo omonaka rythme biso bandeko na biso bato bandulu bango mwa kadase ezalaka te Pauline natala kaka boye jaribu yesu esi ozoyeba jaribu nayebisa basava kala savon jaribu wana penda ya choko kiozwa ye basavon jaribu wana penda ya choko wana wa ebimi liboso kitalatala etelemi en espace bwana mbambo kitalatala na koleka mosala siko mosala nango te na jaribu atelemi liboso na ye te ela Pauline ngabi o nini ba movati etelemi en espace natala boye extra clair mama na ngai ye Pauline ezotelema ngabi nzambe azolakisa nga pati nakoma koteka mafuta to koma kotia choko nakoma koteka mafuta ngabi mpo nakome na ngabi nzambe alinga apesa nga mosala mosusu to nini ngatikisa yo youtube kaka ba namoni extra clair bango nyonso tu batelemi namoni nsima ka oyo batongelaka ndako bazwi yango batie na bokal basangisi bamafuta wana nyonso bazobeta pati ngabi ye nzambe akotinga mafuta kopa mafuta bazobeta pati sokozokopa mafuta ya yoka te bamekako esuki wana te bakomi korape mekako bazorape namoni su ambi eloko mabe ambi bazwi batenovata gel bazofina nga mpe nalamuki nga bite nazwaka ye na biki nakoma te nakoma nini nakoma repango mpo nga mona mekango ate napakola seke nzambe nga atalisanga mafuta nakoma opakola pone nazwi biki na papi nakomi ba namoni komobina biloko wana nyonso to ezobina nzema mboka mpe ezobeta kaka kadasi kaka siko ntango nzema mboka ezobeta biloko mpe ekomi kaka boye ezonima al espace yesu na bitefo nakota nakoti nalati robe ya butu mpo nayeba te eske nzambe alinga atalisanga mafuta to nini Pauline naloba su ndoto te Pauline naloba su ndoto te wana prochainement so na sisi oyo me bacontenir na bapaster mutu na mutu ayaki oyo eza estrara ya paster moko to mibale zawadi kutu aye zawadi yine ndoto epuis ebe eyela nene ya eyelela nene ya mpe aye na ndoto prochainement Pauline natala kaka boye ntango nakoti na butu na bimi ngamo nalobi coupe mimonisa natalika elo moyo ekote ebima boye nasuka nango natala boye Pasteur Denis Lesi merci tala prochainement na sisango merci na bino nyonso balandi ya Saratola TV boza ebele ya kolanda émission vérité bomoni comment te développer to sololi elongo na moto na sise na ebisi bino ndoto eza danger bino boyika ndambo bongo we ko ya bandeko bandoto ezokoba awa bandoto ezokoba kaka voilà je dis un grand merci na ingénieur Ars merci na Nicolas Tango pour la présence merci na bino nyonso bolandaki biso na bosanité Kati Kapesa balobi Kati Kapesa restaurant bio olingi cérémonie ya mariage na yo eleka vraiment kitoko eleka propre cérémonie anniversaire makambo na yo ozosala yango na États-Unis balia penza bio na fête na yo bandeko ba sepela benga ka mère Kati Kapesa bato ba ko sepela na fête na yo merci na Yagi merci na papa Guy Bayena le conservateur de la SAP na Italie wana balobi motema ya mama Sylvie Bayena merci na bino nyonso maître avec Diego esprit libre ototombe avocat de Barbas lobby et koleka lelo mon vieux tout le monde a ni lobby vous
avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.